MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement, vous allez travailler. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Avis de recherche contre David Likambe, le manga. Je crois que vous êtes au courant du dossier. Oyo, bisopeto yekaka, to bakisa, to tia maboko, parce que tozali balobeli. Ok? Voilà. Et ça parmi, quand tu es là, vraiment la TikTok, bo panza sango oyo, moto aza recherché nan bakangi était jusque là nan bazui était. Mais c'est David Likambe le manga. Je crois que tu as boyoki le solo nae. Certainement, tu as boyebite boyoki te bolanda. Le solo ya mawape pas si peu bo partager. Moi, mon balo bo mona. David Likambe le manga alias Asmode. Alors, comment on appelle ça on a Asmode? Batu bayebi le solo Asmode. Batu batanga ba livre apocryphe. Tope basi batanga ba livre apocryphe. Ba livre apocryphe eza ba livre balongola na Bible. 7 livres balongola na Bible. Les solos Asmode des anakati. Asmode azara des monts géants et mari de nuit. Il y a moi si moi je crois que j'ai dit son abo sanité. Hier mobile union so moi son aba no bala ya no bo maraya boma 7 mibale. Neti démon oyo. Ako ruiner ko baby sa vie à moi na ya bato ya moke. En fait, ce monsieur, c'est un occultiste. OK? Et oyo azali ni une victime na ya libosote. Moi na oyo ezaye karate tata o asala mambo asali ya mabe asala ona bana bato bele oyo babunga pe bakufa kande balobaka 100 jours 99 jours ya moyibi jour moko mokolo biloko oyo ezaki nzambe ne muto exposé parce que en réalité la fille a quoi survivre était. OK? Na médecine humainement naturellement parlant moi na oyo babi a subir ko vivre était. Eza nzambe nde mutu asali miracle a échappé pour mokili yeba mamuni eleka na mokili bato parce que babiloko eza ba mambo esale maka surtout na Kinshasa na ba Congo na bamboko ezanga ba loi wana babiloko bo ezala trop parce que mutu aboye balancer ki avis de recherche bazuiye ba yena na parquet mais batiki na bango pendant que mwana bato aza ko bunga batiki ye do bamboka moko oyo mobeko ezala kate. Et à mawa ezali pasi. Quelques jours passés na yaki ana lobela ki mambo bakaya ba ve. Bébé à 2 ans garde présidentielle à salé ambassadité boga isango. Po minga ba loki mwana na ba ndemita robota. Je crois que au courant mwana ba 11 ans na lobela ki awa mwana voisin il y a 17 ans na muninga na mi balé. Ba veye. Mais bana na bazan liberté. Baotambola na bango bazali na bango na Kinshasa e bazobetela ngo toloke to ebisa na ebisa ki bino ba osala ngelo côté na mboka Congo. Droit de l'homme ezala raté, droit humain za respecté, babola ba souffrira, faut ba souffrir parce que baza babola bana elo côté, soza na mbongo, soza na bozui. Ata yo sali mabe, ata yo bomi mutu. Yo za na mbongo, yo za na bozui. Donc yo nde faut ozali kolo ya mobeko. Ata ba fundi yo ba porter plainte au futa mbongo au bima. Pour permettre ngai franchement c'est révoltant. Moi mobali wa Asmode un occultiste et là on est neleki et avant na epanaye mais epana ba on a le pango na bango ya famille bande konaye mama nae a monaka mwana moko ya mwasi amonaka mwana moko ya mwasi wazali voisine ya epana bango ya bande konaye o ya famille bisika oyo so pa kola soki na yebi te me na ndako na bango ye avant na epa na ye. OK? Alors esali ke asoli na leki na ye mwasi ya 17 ans amemela ye mwana ya voisin ya 15 ans en face ya ndako na bango mwana na teka mo bafoni libanda lopango tellement classe uti kosila to na ba congé to na bana bazana congé na vacances. Petite sœur à garçon ou yando qui a 17 ans. Moi, non, normalement, il faut pas kangaye. Pour la moni, les sonnes, ils ont bête maté. Bazo, baga, avis de recherche contre Ndegonaye, sango. Moi, dans le qui y a moi, yando que il faut y pas kangama. Et puis moi, moi, si, t'as la moté, mama bé. Donc, c'est clair que famille, moro, ma kila, ma béza, et zandeng, y a famille, na bango, ma kila, ya famille. Ça, y a méchanceté. Bande, yango, moni, famille, sur la famille, à kotate. Bande ko Asmode des garçons oyo ba coopérer na leki nae
abenga mwana ana po baza ba voisin non ba voisine ayebisi no accompagner ngai ke no tika ngai ya lobi no nakobima te sans permission ya mama nasenga permission akei mama nani alobi na accompagner no kende koumela te mwana akei ntango bakei bakomi na ndako ya yaya ezalaki so mpe falaki ezwa so bilamba asukola ntango akomi afungoli porte ayeba place fungoli eza fungoli bakoti et puis après ayebisi la petite fille oyo a 15 ans azela ye ya abimi asikali kokangela mwana ya bato porte yake ntango akomi na ndako mama ya mwana tuni mwana ndeko no aza wapi bokende na yo te tokabwanaki deja na nzela mama atikali mwana azonga na ndako te amani koluka mwana ndoki oyo ntango awutaki soki wapi banzela na ye okota fungoli porte akota banda kove mwana ya bato au moins 2 fois na mokolo chaque jour nzamba asala de bakiso akenda kosimba bacondition bapesa ye yango wana ifo asalaka bana ya baminere ya bavierge bongo parce que mwana yebi mibali te imagine mwana yebi mibali te ya minere lisusu chaque jour tongo pokwa azozwa badose yango mona yebisa bino kino mwana ana ezaka miracle nzambe na logique akobika te elikolo nango aliaka te amelaka mai te asukolaka te bakisi ya ndoki wana donc asala yema ambola mikolo nyonso amelaka mai te aliaka te asukolaka te aza koveille chaque jour au moins 2 fois et osala ke soki après 6 jours boye babundi famille ebundi baye kolokalize ndako ya mwana mobali wana parce que ndiyeleki na ye bana kolinga koloba te ntango bamama ya bango aporte plainte baye na basoda ye ntango ayokaki baeko ake kobomba mwana bato na toilette en complicité na mama lupango basoda ntango baye kongo ya nango kongo bafuyeki na ndako ya garçon wana parce que mwana azalaki nde kuna esuki wana or na poto awa lupango mobimba bakobarikade yango e bakofuye na madusu tout ata ya fourmi ezala na ndako mama lupango partout bakofuye esili eleki garçon wana ye kozwa ye mwana bato alembi mwana bato akoganga te mwana ake sikoyo kosekestre na ndako esila te bandako bachante moko boye ake kobomba ye kuna bisika bana oya kokontinue kosalela ye maambasadi te ntongo pokwa aliaka te mwana ya bato amelaka te ye andoya kosala maambasadi te kuna esali ke comme avis de recherche ezalaki lancé bagrand frère ya mwana wana na souci aleki na bango moko ya 25 moko ya 28 baye korepere bamona ye soki na rapela comme aza moto milangwa babenga mbila bakenda na ye na parke matete parce que bisika baporte ye plainte wana ye esali ke bakenda ye so na souciate voilà na souciate bo comprendre na souciate abenga camarade na ye avocat camarade na ye abenga magistrat ya kalamu magistrat ya ye moko na butu na mutuka mboko oyo aye moko na butu na mutuka babimisa ndoki oyo et pourtant azali na plainte mwana ya bato aza kobunga omonana te soit déjà soki mpe ku eza nini ku blessure volontaire bo bagarçon na babetaki bakanga bango bakenda na bango na parquet ya kalamu basambisa bango so mpe basambisa bango so basambisa bango te après quelque chose batia bango na makala mama ya bana wana imagine la pauvre abokola bana ne moko na ba souffrance wana mwana na bungi ya mwasa zo mona te bana na mibale baketia bango na prison injustement ndoki oyo asali maramba mabe ba libérer asmo de batiki ye a liberté akena ye ba magistrat marambino bo sala mutamba apekisaka makambo ya kokangisa bato sans kosambisa bango komema bato na prison sans kosambisa bango bêtise ezonga tango bayebisa bino ke mutamba azaki utile mpona biso bakongole bofinga bato no aza moyibi aza populiste kana ki moyibi naki populiste na ye wana ayebaka même korendre badroit humain bajustice mutamba abimisa kombele bato na boloko oyo bakanga injustement na bamambo ezanga ntina ezanga motu na makolo mais bota merci bopesa ye nzamba ofuta bino bandeko mama na leli motema esuki mama bato alinga miboma comment beaucoup limiter vie à mutu comment beaucoup torturer beaucoup nyokola mutu boye moralement comment ba kondia mboka kongo bokoza mitema mabe ba magistrat ba marambo bino bosalaka nde mama na yena oluka Israël mutombo wetu nzamba pe sofi mulai nzamba batela yo nzamba pambola yo grâce à Israël bana mama omi balé ba bimi prison mais la ministre ndoko aza recherché
ti sikoyo banda batikaka ye wana certainement il a en fuite akima na ya kenda bandeko vi ya mwana ya bato ya mwasi baby vi ya mwana ya bato ya mwasi baby eko sala ke mwana eko s'échapper bisika bachaka ye miraculeusement na expliquer bino comment mwana na kimaki la famille nazo continuer les solo ya jeune fille oyo boyo kane mwana mwasi wa kimaki donc ndoki oyo bazo luka ye séquestré mwana bato pe a veillé pendant 3 semaines de 17 juin ti le 3 juillet nde mwana ye komonana bandeko abandi kove mwana au moins 2 fois na mokolo mwana bato 15 ya mwasi ya minere moke ya mibali te asukolaka ta liaka te amelaka te torture bakisa yena kosimba nde makambo baimposa ye bayebisa asalaka yango ye asala yango na bana ya bato ebele oyo aza ya liboso te oyo nde nzambe apermettre ke baazala exposé na minute oyo aza en fuite imaginez balancer à vue de recherche bakangi ye ba grand frère ya la fille la petite moko 25 ans moko 28 bakanga mwana mobali oyo baye kotike na poste ya police abenga masana ya avocat benga magistrat ya kalamu parce que ye plainte ezali na matete magistrat ya na butu na mutuka na ye aye kolibere oyo de ndoki oyo bourreau ya la fille aye kolibere ye pendant que azali mokangami babande koluka ye azali na avis de recherche allez-y comprendre na mboka oyo ya eza na nini un pays de droit bandeko makambo bokosalema vraiment ya solo bandeko mobeko moto etombolaka mboka biso nyonso toyebi balibera ye batika ye e na moma na mwana bato azalaki ya kobunga azomonana te eye mutu ayeba bisika mwana azali batika ye e na minute aza ya kokima bazwa bayaya ya mwana wana batia bango na prison babwaka bango na makala bakena bango na nini na soki na parquet ya kalamu kuna après combien de jours batia bango na nini na prison grâce à sango nde babimi Israël Mutombo mama suka maele elekela eti awa ngai mwana nga bunge mutu asekestri mwana na ngai to pe ndako bamemai mwana na ngai ye wana mutu wana bazwi ye bakangi siko bizarrement bayaya na ye bakangi mutu bake na ye na poste à la police parce que avis de recherche ezalaki oyo nyonso omona ye amema ye na poste à police baye balibere ye e bazwi bana nga batie bango na boloko nayebi te bozwa na esika mama oyo mutu akokoya akufi déjà babebisi na mwana nene na abungi azomonana te esali ke la petite fille place azalaki parce que le monsieur alongolaki na ndako na ye ake kosekestre na ndako esila te mwana wana telefone na mosusu eza pi bandeko boolela yango natiela bino morceau boyoka ndenge akimelaki et puis comment ils ont fondi alarme ye na mama na ye boyoka mawa oyo bakonza ndenge nini oyo bazanga mawa comment manque ya compassion ya motindo ya boye cruauté méchanceté ya boye nga bana na botama nano na mona te bakonzi moko bazanga âme bazanga mitema me boza pe na bana boza pe na bafamille bandeko mwana wana asechapa alobi kande babana kotikaka ye wana moko mosu ayokaka voie intérieure kati na ye porte eza polele kende fungola pusa yango bima mwana nzambe alingi ye mingi nzambe moto abateli ye nzambe moto alingi ete akufa mpo makambo ndoki oyo ebima libanda mpo nzambe aempêche to pa stoppe demo oyo kosakanaka mpe kobomaka bana ya bato akenda pa asimba porte batika pardon asechapa abima ntango abimi boyebi eloko nini eleki atali pendant tout ce temps là azali na ndako te atali tout ce qu'elle a subi
amimoni aza susu na tina te na mokili ya bato. Awa imagine ce qu'on a ozonga ndako na modèle oyo na oloba nini e ba oloba nini na ndako ba osalanga nini mwana mikomisi fazer na limité na baninga na bana mosu ya ba fazer na vareza pambaka alataki na banzala na ya liaka ta melaka te épuisé na nzala na torture na makambo nyonso ya mabe basalaki na bave amilalisa kaka avanda na balabala bongo mama na bango na kokende kolukaluka nzambe kaka ndenge azalaka aye komona mwana hodedo nde aye komona mwana bazwa mwana bazonga na ye na ndako. Mboka oyo mboka motindo nini Congo mboka ya modele nini bandeko so na osala ba émission oyo eza quelque part na relancer message et alerte na bakonzi ya mboka Congo babongisa mboka eza te ke koteka image ya mboka ya mabende bato mosusu bazokanisa ntango na yo olobela makambo ya agression ya mwana ya prophète moto moko akomelinga na commentaire non nga nazopekisa bato kokende Congo des fois un moment il faut être intelligent voilà faut ozala ye moma mayele donc eza pasi eza mawa na makambo elekaka na mboka oyo. En fait c'est ça ndoki oyo bazoluka ye asmode oyo David soki lomanga oyo baza koluka ye ndoki oyo bozela na tiela bino boka ndenge mwana alelaki na mama na ye Maki lokola les jeunes arrivent c'est que ceux qui n'a pas retrouvé la maison na obumayo na kolongolo bare moi na kimi les deux na 13h après préféré avant de passer à 7h asana la washenge ala wana ala ni libanda wana nga vendredi magistrat singa kendenda kuluka $50 na salle de réquisition mikande côté pas procuré magistrat ya matete ya kalamu wana na matete na mteka kalamu kwa magistrat wana kalamu magistrat oyo ba parti wana bapima kibana ayebisinga kende koluka $50 le lolobi ya kanango na salle de procuration et réquisition et qui n'est pas magistrat. Je suis transport à partir de Victoire. Dans l'équipe P7, moi, on a bien. Je crois que ça n'est pas na kendaku. Na kiko meta ma porte, ma famille va louer là quelque chose. Ça s'appelle la pauvreté. De ceux qui ont fait $1. Na le bité. Na zone en famille pauvre. Na kiko là na zui transport. La maman mobola boye. Pour dire ça rappeler les transport 1000 francs. Na kiti na 7e rue ngabité. Wena katisa boulevard ezate parce que ezana nui na matananga passerelle ena bandiko ya na komi kaka na ba gardien wana mwana pesaki mukongo na nzela ya ripo na zaki IEC mwana pesi mukongo arrêt akoka mikaka boy na mulile na otana o varizi Nicolas makana ngo ya ngoti na ye papa na kangi na mukongo ina kange mwana sutu kimba moko era talinga bandele la rapela bandele na bandele la simona na rekene na kauke pa bandeko ya bisoga bi mwana mukana boni mwana na sa passer mwana mwana ni no pombo baba bibi papa bila meza na sa ko ta bila bate mwana sora ko pola sokola kate mwana lia kate mwana babebi selinga mwana abimaka mwana chaque jour aviola mwana chaque jour soki abimi na mwana kangeli na porte ake makambo na ye ntango azosonga mati likola mwana bebi donc mwana azalaki na état de faiblesse mwana azolia te asokola mai te donc dossier na bino eza na kalamu dossier na bino eza na matete na kalamu eza oyo bango bakendaki kofunda bana dossier place ofunda matete. Nous plairons Moutamba. Comprenez mon émotion. Nazari Maloba, je sais plus quoi dire, franchement. Beaucoup. Bofuta cher, bofuta cash, ba magistrat. Bino nyonso yo.
bokonyokola bacongolais parce que boza o bozali bacoupable bango nde bakoma innocent. La famille Sali boka témoignage à victime la fille au basale mambosalité boka ndenge aza ko expliquer nazana moi ami na wa atuzala en face pour communauté jourana ebisanga tokeni kodamba ya bango David yango ndenge mama alobi wana ils les 17 unayebisaka singa nzela singa nzela pa vongo ala beto umela te topindana na ndako ya bango wana aho toke ayebisi ngai Nicole nzela asumela mobile na se nazoya nayebisi kende me koumela te po tilinganga moko abi d'accord nazoya baminisi vama umeli azoya te eumeli ndamu ya bango mobali David yango aye nayebisi ye David Rit atikinga moko ayebisinga asumba eloko bana andozeli azoya te o ezela ye akoya indiki pa air ya bango akangi porte na fungwana yebisi David okanga porte na fungwana bonde nini po Rit ayebisinga azoya otala makambo kaka na miso imo ozombo ya bango akomi odeshabille bilamba liboso nango yebisi ye David makambo nini osala liboso na ngai oza deja mokolo oui, mais déjà, ma femme, tout ça, c'est le symbole. Ayebisinga bon, il n'a déjà échangé. C'est il y a David. Ma camozo ça là, est-ce que vous avez Nicole vous a déjà beaucoup à Monique, t'as commencé à toutes les façons à finir à poigner la bima à bloquer mon maboko, ni bali. Pour les la force pour les caras, à Kaïn et la mala mon pour la cavati. Elle a Kaïn la mala mon a bloqué la maboko ni bali, à comment déshabiller comme bas ou parfois. Elle a déshabillé, a commis colonga sous vêtements, a comme voulu par force pour les aller la force qu'on a été. Elle a saisi ma cabosse à Zousala, à la Tibilamba Abimi, à Tikinga la Katana Kuna Kanyanga. Deuxième jour, à Yel sous à la Linga Kabo, troisième, quatrième jour. Carapana, on a place au Bama Bayaka. Oui, la Yakate, la Zobolate, la Miramite. Alors, on sa banquette, maman le pain aye ko signaler bango bazali bana boye na bajo ya leta kimisa mwana na toilette couloir ni bazo na habite so boyoki côté wana tango ba agent leta ba ba sala enquête tango ba fallait ko alerter na ngoya ko signaler ko loba le pourquoi ba yeli mama lupa mutena ko signaler David ke ba toilette ba ye qui mise na couloir nani na toilette à couloir dans en complicité na mama lupango yango bomoi na ebisa ki bino les messieurs so bolandeli ezambala liboso te eza baja sala en complicité na mama lupango donc eza déjà mama lupango ali ki ko pali kaniaka ke jibien na mo za na katia atanga na bimi na kei yo landela mouvement na do bimate ah OK d'accord y a pas de souci a fini et moi eloko parce que muto ya ko signaler que no baja l'état ba yezaki mama lupango donc mama lupango faut bakangaye Rit, leki ya David, il faut bakangaye. David, asmode, fala osala ngwe pa Rit leki na yo. Fala osala mambone pa leki na yo. C'est un peu na makasite. Ba koti singa na bakaheni. Ho ba ba ki ba moni mate. Ti mama zo sala ba tourna. Azo ndo ba contrôler na zo ke mama ina gangi cette force za le malsu. Ya ba mo ba sisi ba bimi ba ki. Bimba ki na misinga na toilette ya kula kazo singa na ndako misinga suna miko kama agobuma ngai na kama kabumba wana kwa na place na banja quel message kiba ndambu ala ni bulso ba mama bazali sute ni wazo henga ba keno tika na première na ndako mo pa mo beza ina chemise ka na porte place batière ba ko fringa na kati ba tika jet mo buwa na kati ayebisi atala ngai na bouge de na bimadi ay avant akina ayebisi nga so momo boye so yo meki ko bimana ko bomona lo molo bare na bana ka wana ba jour 15 jours ka wana na lati des jours mo boye camarade na aya
nakomaki salite makasi napimaki ndako na baril ya zai bachelaka sentinelle akengela te balongwani nga kilote mpo ekomaki salite na makambo asalaki nga kilote ekomaki salite kamarade wana mpe fo baluke bakanga ye apesi nga nalatala bilongo na kilote wana nalongoli napesi kilote nalati jipe wana akangi porte ekomi ba aire moko mulimu ebisingaka na telema nasimba porte lokolela bafuma nasimba porte bona mona mpe afuma nde nakimaki jour wana bo ta nzambe nde asala me nazongaki ndako te nazalaka na 7 nazobalukaka wana ti butu malili nazobalukaka wana ti pokwa nazaka na siapazera wana lale wana simisaka natongola kutela mama bakonzi ya mboka kongo nakomela kwa joue nzambe biso bakomofinga biso babola baya biso baza na condition pasi na boyeso nayolela pamba David akoma ofinga bango babola ntango bakangisi bayaya mwana wa mobali ayebisi bango nalobaki na bino na otya famille mino esika pasi boya kosenganga pardon naomiloba ti nazozonga nazwa na chargeur na charge nano telefone bandeko asmode David likomba soki likomba amenase mwana lobi na ye so ameko koloba to kokima to koganga aoboma ye aobimise barin et puis tant bakangi bandeko na ye naexplika ye bino yango na baépisode eleki bandi koyebisa famille anobeta tolo ke fo bakosenge pardon bango babola baye eloko te koza elema Esther ngalasiki mobola ngambu do kozala mobola eya lisumu eza crime en fait lisumu kutu te eza crime do na Congo ntango oza mobola yebaki wa criminel mokolo bakozwa yo na likambo eza yo moto wana raison bakotya na boloko nous pleurons mutamba pekisaka kotya bato na makala sans kosambisa bango me bêtise wana ezonga nalobi yango ministre ya justice ya Congo mosala ezaka nini o tata wana depuis batya ye namonaka mosala asalaka te awa akokosa bato na makambo ya vali akosa famille ya vali ke bakangi vali aza na Afrique du Sud il faut baya na ye boye akosa dossier wana ntina ndenge ekundama nie silence total nayeba te mosala ya tata wana ezaka nini kote mosusu bato loba badano no bazalaka kaka bolimbisa ngai parce que franchement un moment so emayele esili bozo belo bosala te moto akosunga bino aza te parfois il faut omisa la justice bolimbisa ngai parce que na mokili ya bobo ovivre ndeye nene de yo osali eloko te yo kutu no moto oza victime yo nde bakokondane bakobomo mpe ebele bakufa na baprison wana ya bamakala bango nde bazala bavictime allez-y comprendre eya mawa ya pasi nalobi yango baforce du progrès boma osala loi na mboka Congo contre bato ta mosusu bazobundela badroit na bango mutu a revendiqué par rapport boke bobeti normalement marambo bino il faut peut-être beaucoup tarazani ba marambo nete baboye wana ataso ekoza la violence ba opesa bino moi raison oui boyebi na poto soki criminel ake boloko et que cause ya kokangama na ye eza bajare babiloko boye boyebi lonye les gars bako beto na prisonnier donc en complicité na bato na garde ba surveillant ba kotika ozo penda mama na frappe après ba oyo intervenir sima o monde ka tango zoya so yo ba ka o ve mwana bato o obomaki mutu bazwaka kuba moko bato wana ko sakana te na mboko ka te na ba prison poto ba betaka bango na ba prisonnier ko sakana te ba force du progrès bato akokanela bango bato lola ba Davido
botumbi penza mutuka na ye bokutie na nzela neti na minute aza kokima bobeti ye bobuki ye loboko mutu aboya ntango to bobomi ye en tout cas bolimbisanga ye parce que mais sikoyo soki justice esala mosala nango te sikoyo bavictime baosala nini fo bamisala justice. Ça y est la famille bandeko na uti ko tiela bino témoignage ya Nicole, jeune fille au baséquestraki pendant 3 semaines pe ba abusaki sexuellement et pe si passe et pe si mawa nana conseil moi motu ya kopesa baboti bosolola na bana avant na loba quoi que ce soit na lingi na remercier Israël Motombo bandeko et to sambela mi pour ndeko oyo to soutenir ye na forme nyonso ya soutien autoko apporter. En tout cas na kamo ba congolais, je plains les congolais parce que yo oza mutu opposition, il faut ina Mutombo malgré ça ça musala malamu. Si réellement vous voulez les changements ou encore vous pour les biens ya mboka Congo to pe ya ba congolais, mais pourquoi ne pas kobete la muto maboko na mambazo sala. Le rôle bino bo ba opposant neti pona bino ya za mutu ya pouvoir hein yango il faut ofinga ye na kamwa mukolo na lobela ndeko oyo awa bato na ba commentaire ba ebisinga yi ata so ile lako ministre a changer mambazo sala na osala na ngote za pour luka poste bwana kindoki combien baza mieux placé au sala musala zo sala mais basala ngote ebele ba ko sala musala mutombo salaka ebele bana ba mbongo ebele bana ba poste ebele basala ngote. Pourquoi c'est pas donné à tout le monde, il a ce cœur là ana motema wana un cœur en or et nana malobate mais nzambe akanisela ye na bana na ye na libota na ye franchement nazanga maloba des fois mais bon nzambe ka mutu ayebi bandeko to soutenir Israël Motombo to sambela apona ye to soutenir ye to prier apona ye nzamba batela pese vi molai a préserver ye a épargner na ba piège pe na ba mabe oyo ko ita mususu ko limiter to kopekisa ye à continuer mission na ye parce que faut que le diable n'est pas d'accord et ne sera jamais content. Mingi bato boy o kara ba ba otile mutambo moko lobby bo ka no azala rasute nde basala constant mutamba. Je ne dis pas que mutamba est parfait mais néanmoins n'attends que tout le monde a quand même ba bien fait au côté positif ya mutamba parce que état mutu aza peut-être na côté négatif parce que ça na bato ba ya aza moyibi OK d'accord miyibi ba yiba na Congo na baza wapi oto yebi attention aza moyibi mais na ki moyibi na ye aranda bato bele ba justice combien de bateaux na mona mama moko tango ba cour de cassation ba procès ba mapango mama na vanda libanda pendant 7 ans ala la libanda pendant 7 ans parce que famille mobali ba botola le pango na bana na ye constant mutamba mutoya a intervenir na dossier wana po mama na zonga na ba droit na bana na ye muto boye bokangisi bolobi que non aza moyibi populiste des sorciers. Nous on dit qu'on va éternellement au pouvoir. Hein? Détrompez-vous. Il y a un temps pour tout. Et tout ce que nous aura semé, dit la Bible le moissonnera. Yes, bobi msobamba mission na bike bolanda ngai bokuta na nzambe ba ndoki bato mitema mabe bato ba mela makila ba démon et le bartawa ya ba vampire. Mutamba abimisa combien de prisonniers. Imaginez mutu abungi soki babenga onini batterie s'il vous plaît soki ya général soki ya colonel abeta soki 7 ans na boloko soki 3 ans na boloko est-ce que vous êtes normal et le bina mutu mo lobi faculté de droit na Congo il faut ba kanga yango mais oui il faut ba kanga ngo siko ba magistrat lokola ya bakalamu wana mutu alimwisi mwana ya batu azana avis de recherche mais yo ye oko bimisa na boloko et batu oyo bakangi basali ke bakanga ye parce que avis de recherche balobaki munyo so rezoyer a meme na poste à la police bosu botie bango na prison makala o mi benga po beta petolo a magistrat ya wapi ya nini osalela ngo wapi ya toilette ya mawe ya pasi grâce à Israël ba garçon na ba bimi prison botala nde banga ba bomisa mama oyo mama moko aza soki veuve katubana na ye wana espoir na ya lobby
mwana na ya mwasa kokuta na ngolu lobi abali mobala malonga bozwi mwana na baby CV na ye pendant plus de 3 semaines mwana mobali moko amatelaka ye. Ah, nzambe na bomoye, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bo beta petero bo vani na batoji. Bo mikumi sapeke no bo bato a droit. Bo bino ba bato a droit bino. Bino bo bato a droit. Bo bato a droit bino. Mais kasi ba so va force du progrès. Bato ya ko sa charger na bango non. Bato bino boye soit disant ceux qui ko misusu bino bata maboma. Bato ba mundela ba droit na bango. Bango de bino bozo ko beta ko na moni mutu à force de progrès bandeko azo ko indexer bourgmestre s'il vous plaît pour la nini parce qu'il fallait poser siège na ye Congo tana bamboka bata maboma bakonzi maboma peuple maboma biso tout na kata ya folie ah non mboko président roya pas bon ça penza Congo aozana musala au salaire ish mboko tana tala ngona musika na ebite nzambe ka asunga nzambe asunga mboka Congo e ya maweza pasi ata bino moko ba vivre na mboka boendeni bato ba ko vivre na mboka ya boendenge nini e ba makambo yo ezoleka na ba réseaux sociaux Fatia kota réseaux sociaux Maman Denise a kota réseaux sociaux vidéo jeune fille ba publier ko Maman Denise a intervenir a monela ngwa pe na réseaux sociaux de bakane te ba boye eza ba biloko moko oyo e ya maona pas ça ba magistrat wana ba suspenda bango te baso continuer osala musana bango ya mabe basala wana vie zo continuer normal et ya mawa ba mama bote ya bana bosola na bana ta kosala confiance na motute camarade qui m'a se suka na balabala moi en classe na bino mon kaso bo uti classe bo silisi zonga ndaku bosololi boyambani na nzela na bokabwani akei okei mama okenda na bandako bato ba makambo kala lelo mitema bato ebeba bato baza tala a jalousa mwana ya bato pona nini mwana nazala vierge yelo wana na sans méchanceté à sorcellerie nan de kona ya en complicité ba luki ba boma mwano via mwano ba bebisa yango ce qu'on a minute boye bisangai dites-moi mwano qu'est-ce qu'elle va devenir parce que la minute étoile qui ah oui ata boboyon c'est ça la vérité donc maman Nicole so boyebi maman Nicole botinde les vidéos maman luka ba sala nzambe ya solo balandela mwano na ba prière bo lukelo nzambe et puis quand ta bateau balobake je suis sans nzambe ezali je sais sans nzambe oui ezalaka mais faut boyeba ke nzambe apesa mutu ba droit na pouvoir yako koloba komisala justice eza trop grave eza trop dire ndenge balobaka parce que ezolo ekomami ete ya moi la vengeance moi la rétribution mais néanmoins étant mutu oyo ozana ba droit na yo parce que yonde basali mabe mukili oyo ekelama na ba loi. Ok, là je vais parler des choses spirituelles et peut-être bato belo ba osambouyer surtout na tikel na ngonga muke et c'est nga pende faut symbole bien pour ba comprendre nzamba tout na Job connaît-il les lois du ciel et abakisa nini règle-t-il son pouvoir sur la terre et l'eau moi bajar wana exerce-t-il son pouvoir sur la terre en fait mukilo bozomona et kelama na ba loi et sur Moutabuki Mobeko, déjà savoir les physiques et ils ont reflété les spirituels. Moutunion soit Bouka Mobeko, na Molimo, déjà monde spirituel les ont condamnés. Déjà ba porte et fungwami na ngambo na ye oyoke. Yo basali mabe okomi na pouvoir liko na ye. Na peut-être so bozo comprendre. Alors, oui, justice sans Nzambe zalaka oui. Mais yo okoyo ko anticiper justice sans Nzambe. Yo okoko kende na babenga ngoni na tribunal ya Nzambe kofunda pe kosenga babenga ngoni mbano pour cette personne na lolenge o lingeli oui bato molimo ba comprendre de quoi je parle ana loba mamanda ko ngangate ba o basala ngo na ndenge ya OK ngana okeno se venger na osimba kisi na kotanga na obo ambasu eza bango etali bango moi c'est pas ce que moi je dis ouais parce que nga connaissant mibeko ya molimo osali boye na famille nanga tu seras puni et ya mabe oka bololo na mokili ya mabe oka bololo na mokili
Ah oui, bato nyonso basimba bango te, eza na bato bao maîtriser mamba molimo basaka na bango te. Bana ebele, bato ebele basambelaka me ba maîtrisaka ba règle mamba molimo te. Si sa nzambe eza esuki ka wana, babebiseli yo vie, babomeli yo mwana. Yo moko babomi yo ya kotala ya kotelema. Si sa nzambe ezali te, ça ne fonctionne pas comme ça. Ba marchera bongo te. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, mais
même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.